Lelo ndeko na yo Ferretola. Arobeta na Adidas Arena pour 2 jours. Ezaki boso mukolo moko asali sold out na programme ali boso pour le 20 avril. Et quoi annoncer deuxième date donc arobeta samedi na dimanche na kati ya sol français beto le bar d'espace Schengen là bozala wana pour na 2 dates total. Bonne chance, oui. Pourquoi pas? Bonne chance, Ferrigola. Bonne chance. Wana siko yo boti polémique. Bon, na évita parce que bolanda émission té. Oyo kita ka n'importe quoi, bo manquer nga respect. Nga respect makasi. Ngai muto ayibinga na ko pardonner vite. Mais muto yo manquer nga respect na yinaka e parce que nga za artistique ça manquer eza ba fanatique kasi ba fan wana nga na yina faire te na boko lo makambu na ye mulai po bango nde ba fan na ye ba mabe so baba Eve papa mbasala OK eza na ndenge ya mabe te mais c'est la réalité papa mbasala acteur à film na kosi non na la vie est belle oui bien seul musicien congolais au papa yambi boyena mwasi na ye mama Amazon bavandi ndenge papa yamba président ndenge yamba papa yamba na posi te a défilé to boka ba grille o ba yoji o ba nani boye ba mazantom seul mission a défilé au monde japonais pendant mazantom o boka ba combo papa yamba défilé mazantom a yambi na kosi aza le seul to aza parmi ba congolais non nazo ba le seul la ba musicien OK na na tiba tu mufuta na ba musicien congolais ba musicien congolais Papa Wemba aza wayambo oyo amemaki orchestre na Japon et puis peuple japonais balanda eti na Kinshasa oyo tozali toyebaka bango bapilipili barata bino peut-être bobotami lobilo boyiba masolo wana te ozo comprendre OK Papa Wemba asala ebele et puis abimisa bamusicien ebele soki toye tokomi na génération wenge Wenge le rebimaki après wenge kombo elanda ezani musique na uti na viva là musique Papa Miyake, est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui que Fally c'est les grands piliers, les grands Moïse, il y a musique, il y a petite musique congolaise. Makasi. Fally dans une petite musique n'importe. Mais papa, ma question mususu, oko tu na noter yo moko oza conscient. Oye bien que banda ba combattant ba pekisa, muto liboso abeti concert et puis la salle ya munene eza Fally. Est-ce que ça va les poser la question? Et bani tout le monde a dit non parce qu'il y a aussi d'autres musiciens hier. Wana eza motema mabe, ile ko nazo loba nde yango wana. Bato balingaka ba polémique, bato balingaka ya motema mabe. Muto ndengo wana ibaka za motema mabe. Mais ce qui est arrivé le lot qui fait rigoler ça dans le programme mais il avait dit Papa Miyake. Non yako. Là qui était point. Là la problème a fait était ba musicien bazali intoxiqué na ba bureau na ba omoni ba bureau mingi ba flatter OK omoni na entourage na muto ya kaka yo a danger ya nga c'est peur na muto ala ti OK la linga rapé yé pene na ngolo bi mi ya leti masana mona le live for chaque kubu ya bombela ngati ba ma sa photo yo tala bo betali fo tala ngi alobelinga mais moto balinga ka balobaka mabe na ye na miso ya bato te c'est ça il faut que Luka leader na bino obenge pembeni bosololi ko bolongola ye na mwa ba erreur mikemi tout le monde a Fabregas na ye soit appelé moko baleki na yo na c'est bon on a petit dans la déplique c'est bon si ba kompenza na bi na sepela ki makasi réconciliation là na sepela ki makasi eloko pe na zo linga susu Fabregas na Ibrator bozala ki ba master boyela nini batiaki bino 20 millions de dollars nde bozowela botika babiloko wana eza na ntina te kuna ava feinte ya nini basokolaka te feinte par rapport à quoi babiloko wana eza nango na ntina te mwana peti na ngai nalingaki mingi moni Fally barespect apesanga yango nazongiselaka ye. Il est très poli à reconnaître Abayaya malgré grandeur naïe. Pour Fally akoyi mutu munene osala bajeta akoyi mutu munene ngai longo nazalaka nanga complexe te na loba vérité yango wana na lobi mais eza te ke oyo naa na complexe d'abord so oza na complexe otanga même pas komba Fally oloba yango te
Parce que dans le bas pour la complexité, dans mon angle normal. Lobby n'a pas de coma, pétant aussi pour la leka. On ne sait jamais pour vivre, nous avons besoin de Maramoutou. On va déjà clôturer. Il y a Fabrice également qui va faire son concert en fait. Mais Fabrice, c'est là que vous avez un bon point là, comme moi. Pour Annie. Vous avez regardé nos salades là. À combien? À combien moi gonflé quoi. Ah, c'est un peu. Mais dans la zone la vote à la liste ah c'est ça aux hommes on a maillé on a musique à faire. C'est un bon chanteur plein de charme. Pas un grand chanteur. C'est comme un polémique il y a dans lobby c'est un bon chanteur mais qui s'en caca pour la Boliga et l'autre chose à faire sur polémique. Non dans le lobby parce que un grand chanteur. Moyen a bien mon fils la télévision ils étaient au bureau là yo. Ouais. Mais oh yo papa a lobby quand même. Yo kaka leki ça. Lelo bazo qui peut sous ba mélodie té. OK. Na lobby pas tout le monde hein, surtout ba petit yo ba lobby attenza. Mais ça aussi côté ba fali ba faire ba mélodie ça non. Oui. Mais oh ba petit ba lobby après. Là vous parlez des té na lobby kaka après. Content combat bouton à té. Conseil gratuit. Et belé baza koyemba ba bêtise pour naïe Congo balingaka bêtise pour le tambo. Insanité. Insanité, salité. Je suis contre. Aux autres qui peuvent te donner la parole à Kitoko, mais tu peux te dire na Felisara bien affilé. OK. Bien affilé, au lieu d'avancer monnaie d'insanité problème est pas bien affilé. Il faut avoir ce qu'on maîtrise penza. Il y a chant. Ah ça, moi maîtrise tant de période. Ezali muke, ezali. Avec maman bête. Mais ce que maîtrise dans les choses, tu n'as pas na vivre et yembeli faut d'abord motema ya kokita. Moi de ouais. Invitation au cours ardoise. Mais avec Given, invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin d'Éden. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabé. Maison Given. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison Given. Balingambo Kaboété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour chers internautes, vous qui nous suivez sur Congo et Sengo Télévision, c'est bien moi les vôtres. Kevin Mohamed Saïdi, ça a toujours été un réel plaisir pour moi de vous savoir tellement nombreux qui nous suivent en net. Merci à nos fidèles partenaires, merci à 100% polémique et merci na bandeko tout bazarana biso bandeko bakalibanda topé na kati ya mboka bandeko balaksera biso bolingo bandeko bazarana biso o basona biso moralement physiquement et spirituellement parce qu'ils en a bandeko pe babuka mabongo na bango pour que tozonge la rabino de temps à autre la émission na bino tozonga rapenza en forme pour que bota la émission na biso melelo tozali ming la mémoire où ezali ya King Kester Emene le ezali 10 ans après sa mort le ezali pena mokolo tozonge la pena image ya kitio na biso parce qu'il fait partie de cela au basala pe le kumu ya kita ekolo na biso du côté culturel et puis là to so la pena masolo moi mingi na kati ya émission mokona lo mais déjà na koyamba bonabino pompo mieke lui qui fait partie ya bandeko ya bana viva o azarana bango a fonctionner la bandeko na ebele bazarana bango na kati ya viva la musica lelo bazo kosa la continuité ya musique na bango to pe carrière na bango pona ko sala pour sepelisa bandeko balinga la bonne musique aux amis mosala basala toujours mais là avant toute chose avant que kenanga bonaye déjà je dois commencer par dire un grand merci comme ça au général manager Clovis Fimpa également à Arnaud Matubongo qui est derrière la caméra Matumona qui est derrière la caméra également on avait na biso Sam Koukou le nécessaire motema maman aimé Koukou on a biso tango niso azarana biso déjà na kingambo invité aux ali pompo mieke aux ali moko bandeko na katia bana viva de to yamba pena mokolo pona ko sola moi mingi parce que to bana mo masolo mingi au Italie Kester Emenea 10 ans après pompo mieke bonjour. Bonjour Kevin. Bonne santé. Santé ça bien. Très en forme. Très en forme oui. Voilà, le 10 ans après sa mort, King Kester Emenea, le ba mémoire ni ezanongo pona King Kester Emenea. Et j'ai belé parce que la bête qui penaye. Mais le belé en route. La bête là King Kester to bête na Zénith Olympia.
Ok. Donc, à ta vie, tu vas la il n'y a pas d'aller moko ya ba généraux ya molokai. Donc, tu as vu ma soeur là bien. Tout il faut publier photo moko to zagina avant de le mettre à Zénith. Aller vers la King Ranch. Vu to zagina bien. Par souvenir les amours belé. Oui, par souvenir les parce que via linga mingi. Ok. A sepela ginanga son frère to yo beba na moke, ya ko beba la te que auto discuter na vie non. Là ça bien éduqué. Et là que mutu kalangai na soki yango te ezaki na kati ya contrat tosignaki na ye yango yaki kosala ke abendana na ngai mais totikalaki toujours na barelation ya bien. Ok. Voilà lelo mpona est-ce que lelo na ndenge ya bakonzi na biso est-ce que bazozwa pena te kozongisaka image ya Kester na mitu ya bato bakongolais lelo na musique na biso? Bato na biso bakongolais babosanaka vite. Mutu asepelisaki bino azalaki na bino mais soki akei moi pour rendre hommage ya bien. Banégligera na bango mais jour mutu akufi romona bango na ba micro na ba cravate ba yeba lobby on dirait que biso romona ngo même na Papa Wemba. Ok. L'air Papa Wemba akufi va promettre biso toko sala boy mais papa akei bango tout la ici azaza. Donc ils allaient rappeler bien que ba bilo quoi. Faut ba ça l'effort va changer. Pour Nzambe avagiste. Ok. Alors, l'air bazo, toujours qu'on reconnaître bateau basala mamba bien en bokate. Et ça, les soum. Ça, les soum. On a souhaité que va changer, Nzamba Sunga va changer. Voilà, on a des côté plus autorité, mais côté na bino bandeko bozala na ye, est-ce que besoin qui monter en s'organiser pour nous le rendre bien sûr, bandou les gobeta mabeta un peu partout, hein. Bandou les gobeta manango. J'ai là José Bainda maïsanga baso organiser d'ailleurs au monde à bandal. On a pas lelo. C'est on la sire dans lobby. Ok. Mais tu gobeta. Voilà, je pense que toujours sur la mois mingi, on est qui parenthèse de fond là qui pour rappeler na bandeko bazo Rolanda biso le le 13 février mokolo oyo King Kester est mené à Tikara biso na mboka ya France o azala ki penza souffrant et après lelo toyi kolobakeno 10 ans eleki donc 10 ans mikolo ebele eza pena mikolo ya mukete ezali pena moi mikolo mingi 10 ans eleki te mais ekoki donc ekoki nde moko na lelo nde toyi kolobela bongo mais to meka siko kosola makabotali pe bino mogoba na viva bozo évoluer ndenge ni mabozo kende ni côté na bino bana viva toza très pépé place au cas tozali tourner na émission OK chez Engambe ya Mputu na Mbandaka na Lemba awa Kimbi 51 tobetaki awa dimanche bato basepelaki et puis basengi tozonga lisusu kobetaka mouvement ezokende bien mouvement eza bien toza toujours Koko Baraka. Et bon, comme le niveau ni déjà par rapport à studio, disque en avril, début avril. Aussi si tout presque. Donc le bah quel presque est-ce que moi le blog américain moi ba retouche kaka moi na ba mabanga yango de kaitika mais ba nzembo boy to yembi yango déjà. OK, ça dit que moi boy on a fait déjà chanson moko déjà chanson moko ça déjà. Ils ont le cas déjà na ba radio, ba ni clip PC salami. Et pourquoi pas au sali appel na bande comme sous boyemika bino na bino bana vivande bozala mais to kokiti ba appel à yani et c'est quand on sali le moko en solo ndena bengi si batute biso to ça déjà complet to sali on a besoin de battre sous on a besoin puis à batute musicalement parlant bien sûr parce que on est des grands hein biso ça va chanter en mikete papa toyemba na Papa Wemba to ça va chanter dans zombi kumi chanter mais c'est la réalité bengaka biso école des chants de guerre. OK. Talaka kolo orchestre la biso grand chanteur. Bon ce ko banana. Voilà, bino bozana kati ya bana viva. Lelo ça vous fait comment tant on a lelo artiste musicien belé. Mona bandeko babotami na mikili ya poto na bandeko bazaka na Congo. Lelo ba commission ba se ba chanson na bango bazaka te ko immortaliser Papa Wemba. Papa Wemba c'est vraiment la vraie légende de notre musique. Tout autre ko le bakeno. Bah il ça la bon pour na biso bato de la communauté de linga bango sokoleka te bazo reconnaître ma valeur Papa Wemba mrambo sali la limite de la mission congolais mo asali yango nako bana otangira OK polémique te nazo bango na ndenge ya bato musu te ba venturier osala eloko to bandi ko bela ke na sali na sali te ya Papa Wemba ça sous-vivante et c'est atika biso pe à son âme mais nazo baba œuvre Papa Wemba sala OK et ça na ndenge ya mabete mais c'est la réalité Papa Wemba va acteur à film, la aussi.
Non, non. Dans la vie est belle, oui, bien. Seul musicien congolais où papa Yambi Boyna, moi, si na maman Amazon Bavandi. N'est papa Yamba président. N'est Yamba papa Yamba. La cosi. A défilé, tu bois à la griffe. Oh, bah, Yoji, oh, bah, Nani Boye, bah, Mazantom. Seul musicien a défilé. Au monde japonais, pendant Mazantom, au bois à la combo. Papa Yamba défilé, Mazantom à Yambi. La cosi. Aza les seuls toi aza parmi les Congolais. Non non non, ba les seuls là ba musiciens. OK. Na la tiba tu foot là ba musiciens. Congolais. Ah, ba musicien congolais. Papa Wemba aza wayambo oya memaki orchestre na Japon et puis peuple japonais balanda eti na Kinshasa otozali. To yebaka bango ba pilipili ba rata. Bino peut-être robota bilo boyiba masolo arati. Vous comprenez? Ok. Le papa Wemba a ça là ébélé, il y a ébélé, il y a ébélé, et puis Abimi ça, musicien ébélé. Celui qui est comme la génération Wenge. Wenge les rebimaki. Après Wenge, combien il y a des musique. Musique, on est vie, voilà. Musique. Ah. Bota la monnaie na vie, wana. Pour ça la jeter. Ba Emeneya, ba Koffi Olomide, ba nani tout, ba Wuta Kuna. Ah, mais ça va la tête. Bah, parlons, on peut dire que Papa Wemba est le vrai guide de la musique là. Mais oui. Tu vois, tu as mal dans mon côté. Malgré que on dit ma paix bat. Oui, oui. Papa Wemba a un bon plaisir. Il était. T'as rien à commissaire Rocher au taboulet. Si vous le londe batou, faut histoire rebeta maka. Au bas na paix à l'élo, ba comprendre kamakamboana. Si vous moi na l'élo a ebi na été. A ebi ba œuvre Papa Wemba, Papa Wemba salate. Attends, je vais vous dire, mais c'est moi, l'équipe papa. Oh, rien à voir. Est-ce que bien plus vous avez maîtrise ya ko betela bandeko batam suba ebi lelo te de mo ko signifie bibana ya lelo vous avez moi capacité wana ko beta masolo. Est-ce que vous avez peut-être ko tielo ko moko ko sala mise en œuvre ya loko moko pour que vous atteindre ko relayer ba makamotel papa Wemba pour que bana lelo ba atteindre ko comprendre où ezali Papa Wemba. Batu mosusu ba la vraie mélomanité balanda na ba maloba nzembote. Yega mélodie a fait bien côté abini. Mais là ba maloba banzembo belé yembama. Oyo ba honora Papa Wemba. OK. Ça les loba maka mais ils ont senga pe siko ko solo la penza, ko conscientiser mutu. On appelle ça important. Voilà, le la kati ya musique na biso et lo nini oyo lelo zo déplorer mingi na kati ya musique na biso. Est-ce que lelo ba querelle entre ba musiciens ils ont ma musique na biso likolo to zo kitsa musique na biso. Ça raconte le quoi kala ils apprennent ba faible. Au moins nous disons yebi na yeke avant incapable avant faux musicien ya préféré mambo polémique wala ya bokabwani wataka des autres. Mais biso batu penza. Oyo tout ça ba vrai. C'est bien bilo quoi la tête. Biso nous on a besoin il y a ba featuring entre nous. Batu ba ka mélodie ya kitoko ba sepela. Na lobaka ngo une fois na bi mutu lokola Fally Ipupa. Au sangisi na maître Gims. Ba sali featuring mo. Obi ndenge pesa. Même ataka na faire ba sali na Fally. Mais par rapport à polémique aux ala moi pas si. Yango des boma musique. Yango nde mtezo boma musique eza mabe. Photo ça la bomoko, tout ça la concurrence dans musala. Oh, OK. Et puis concurrence loyale et non déloyale. Tout ça la concurrence molo. Concurrence c'est quoi ça raté mais to so la biso. Donc si ba John Cena na ba Goldberg ba so la té. Ba so la. Mais là tu na musala et comme na combat. Est-ce qu'il y a ça en dehors ba tout ça binimité. Mais là on a un podium, il y a des combats dans Oyangwana. Faut benzo yemba danger pour na pas qui ça va mbendre kapumba. On a le baron. Faut comprendre. Mais na boye, asa na na mabe na mututi, asa na na ranking na mututi. Ce qu'on dit à la base de la polémique que se créer entre ba faible ndé ba créer ngo ba faible. Ba faible ndé ba nani. Bango moko ba musicien to ba bureau na bango to zanini. Mais ba musicien ba zali intoxiqué na ba bureau na bango. Moni ba bureau mingi ba flatter. OK. Au moins na entourage na. Muto ya kaka. Ah, il y a danger, il y a nga c'est pour la muto ala ti. OK. La linga rappel yé pene na ngo bi. Ah, mi agre ti masana mona le live for chaque kuburi. Ya bombela ngati ah ba ma sa koto tala bo betaki fo tala ndenge alobelinga
Mais moto balinga kabalo mabe na ye na miso ya bato te. C'est ça. Il faut que Luka leader na bino obendi pembeni bosololi. Ko bolongola ye na mwa ba erreur ya mike wa. Et vous allez bien. Mais tant que vous êtes l'isolo, la polémique, ils ont régné, tout va confus, régné entre les artistes et les lots. On voit aussi les lots à la pandissan, le rôle à bisso, le lot à ma tendancier. Tu vois, le bazar à moto, mon retard, mon par exemple, aza mon pandisango, ma combattant mon sous soit attaché plus na X que Y. Donc, on est censé faire le moment. Ok. Comment on a Sankara, ya musicien, on a au lieu de la journaliste. Zalo Sankara. Comment on a Sankara, faut que l'équipe a olobé la peau la ouera. Pour azali mutu ya ouera. Mais les journalistes, ils ont pour la battu nyonso. Okomi na tendance moko, ngana ko émission na yo to, yambaka mutu na yo wana. Ha yo na ngate, e bo yo sa. Et puis c'est na yé au sa ngani. Et bon chose émission munene. Je m'emballe. Émission munene na mon côté. Émission munene loko na Caribou. Yo wana mami lela dans la tendance. Professionnel. Faut dans la tendance. Loba ke ngana za uniquement mon lobeli ya wera mukimbo mbeyebi. Mais tu me suis dans mon émission mon zamba. Ouais. Et c'est normal parce que bato se beyebi ke asa mutu ya wera elle wa petit tir na Elodie Manzaka. Odile Manzaka. Azali mutu ya wera. Ouais c'est normal. Mais ce qu'on zali oyo ça la émission pour tout le monde on a tendance. Est-ce que les arabes journalistes c'est bango moko ba approcher bino ba mi c'est to bino ndi bo proposer arabes journalistes c'est que comment moto eza proposition te eza mutu ye moko alingi asalika oyo alingi ba konzi ya ba chaîne na bango télévision il faut ba obliger bango les autres ça l'émission oyo ça pour tout le monde ba tie penza moi droiture place wana parce que eza désordre. OK. Voilà, Pompo Miyake, je pense que Lelo Zali, parmi bateau baebi musique malamo, parmi bateau Lelo, ceux qui t'ont dit que l'histoire, il y a musique nabiso, même pas à 100%, mais quand même à 70%, tu reçois bien. Même 80%. Même 80%, tu reçois bien ébélé. Est-ce que, différence, c'est ça, la musique, qui t'opé manière, musique, au sama, la musique, au bien, au sala, qui n'a moins micolé les kaki. Différence, c'est ça, oui. Différence, c'est ça, nini. Lelo, bazo qui peut le sous ba mélodie. Okay. Pas tout le monde, hein. Surtout ma petit, lobby à Penza. Mais ça aussi côté à Fali, faire et mélodie, ça non. Oui. Mais bah petit, lobby après. Là, vous parlez des. T'es dans lobby après. Content à combat bouton à thé. Conseil gratuit. Et belé, ça koyemba, bêtise. Pour naïe, Congo, la bêtise pour le logo tambo. Insanité. Insanité. Salité. Je suis contre. Aux autres qui peuvent te donner la parole à Kitoko, mais tu peux te dire la Félissara, bien affilé. Ok. Bien affilé, au lieu d'avancer mon insanité. Problème, c'est pas bien affilé. Il faut avoir ce qu'on maîtrise Penza, il y a chant. Ah, moi maîtrise dans le pays. Et Zali Mouké, et Zali, avec ma bête. Mais ce que maîtrise, je vais dire que tu vas vivre et il faut apprendre mon thème à Kokita. Moi, douceur. Ouais. Vous avez cause que moi, les charme et Zokima, ils ont ça la bien. Mais, à la faute, c'est un bon. Est-ce que, ah bon, il s'en Mouké. Ah, il m'a avancé mon insanité. Mais belé, surtout, ceux qui ont coupé des qualités, sous on le met en place. Côté Samba, côté rouge, côté boulou. Attends, yo moko. Kuna la télé sous les boulou. Voilà c'est mon nini. Aux autres, il y a nini, tous les autres, il y a nini. Banzembo BBC, ma jeune fille, ma génération, elle est là, elle est Banzembo. Nayoki bakangiango. Oui, ça c'est. Mais le dia qui te coloqué la Banzembo bien. Du coup, on m'a l'obaya bien. Mais le dia n'est pas ma bête. Je vais mettre moi tchaboua. Mais yembe la Banzembo, ma l'obaya bien. Voilà ce que peut ça la ligne. On va appeler biso nini. Biso notre colibo, tu es bien au tongo. Ozo ba mikolo na oto na banze manje mwana yo la biso ngo. Ata yo moko. Dans la sens.
Donc différence yango wana et puis bazo créer ba mélodie te monotonie eza trop. OK. Faut ko yaka na biloko asi. Au moins biso tali na vivre. La mission bele banda okutana. Ayi na nzembo boy pa. Beta na nzembo wana, yemba wana. Ah. Oyo eza na oka nzembo. Nzembo kula libo. Luka bususu oyo eza na oka nzembo. On a qui tellement exigeant. Mais oui, il faut ça la nzembo. Au moins les nga na yaki to sali ba nzembo premier album. Nga na yena Jansi. Biso to enregistra album wana na Braza na IAD na Maïka uti Paris aye na ordinateur Maïka munani ko papa mbazater papa mbana poto biso to zo ko enregistrer le banze bonne ke poto nzembo papa mbayembaki et agence parmi banzembo to enregistrer na Braza oui po ayoki oh ezelo mususu musique nde yango ayembaki yango le sentiment il est kaki rendi là na yo ça la deuxième album aba été robeta sous faire ça te na kena qui viva na kena na ndenge ya viva la musique na beti kusikusa omoni kusikusa na beta openda na caché ya viva uta mama botanga ya pesanga imokolo moko oya kufana nganga na ebita na zelaka mabuna banda kikela sina ebi mwango oya basuki singa na ebite akira on a caché mususu tu vois pour la bonne monotonie donc il y a la ligne mususu OK c'est ça la musique. Voilà, là, tous au moins pour la musique, on va tout ça l'émission. Donc là, c'est vraiment normal. Mais musique, je pense que maintenant, c'est produire. Si on a se rappelé, madame Mingi, la récente émission, on a autre ça là, vous aurez un peu prodigué des conseils na ba ndeko na biso ba combattant, ba côté mais moi combat ba ina combat na bango ba planifiaka. On a bango beat na bango ya combat na bango za ki prénom et par après tu vois comment on a le ba conseil résolu na photo. Est-ce que binopé lokolo websa ngo la kanga ngo ki bozo beta conseil na photo. Programme ça toujours ouais, programme est toujours kaka ba mikanda nde et ça qui est freiner ba mikanda ba droit autorisation de sortie on dit makambo l'état na biso nde ça la qui que to freiner ki ngo muke poto 6 makambo la comme ça to ke na biso et ça en cours dossier en cours attention que photo tu na bino bana vivre to ke na poto et pourquoi poto mais grave c'est le beta ba dadati poto c'est na grave poto ça nda ku tu so na décourager ko voir na poto pour la mambuka ya ba combattant musique ezo beta maté bon avant de la poto pour un musicien on beta na kayute on vient la fois dans l'Afrique du Sud presque 4 ans mais la beta kayute quand la ndoule la somba instrument la yana ngo petit na kin je suis né chanteur moi nana musamu sute oyo peki singa na beta c'est qu'on a eu faire na mboka pour la faire. Papa Miyake, est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui que Fally c'est les grands piliers, les grands Moïse, il y a musique, il y a petite musique congolaise. Makasi. Fally dans une musique n'importe. Mais papa, ma question mususu, oko tu as noté yo moko oza conscient. Oye bien que banda ba combattant ba pekisa, mutu liboso abeti concert et puis la salle ya munene et ça Fally. Est-ce que ça a ligambo poser la question et bani tout le monde a bien parce qu'il y a aussi d'autres missions bazon hier wana za motema mabe ile ko nazo loba nde yango wana bato balingaka ba polémique bato balingaka ya motema mabe mutu andengo wana ibaka za motema mabe mutu fo ndima baninga mutu asala eloko bien ndima betela maboko nzambe pe alingi boye pani ko tia motema mabe po ndima kaka oui Fally nde afongoli nzela. Est-ce que elongoli nga Popo Miyake to elongoli nga koyemba danger na yemba rien du tout il y a pas complexe moko ya pas pamba c'est un peu ça lelo ndeko na yo faire tola arobeta na Adidas Arena pour 2 jours ezaki boso mukolo moko asali sold out na programme ali boso pour le 20 avril et quoi nous c'est deuxième date donc arobeta samedi na dimanche na kati ya sol français d'être le bar l'espace Schengen là kozala wana pour na 2 dates au total ça le coût ya culture na biso bonne chance oui
Pourquoi pas? Bonne chance, Ferrigo là. Bonne chance. Wana siko yo boti polémique. Bon, na évita parce que bolanda émission te oyoki kaka n'importe quoi, bo manquer nga respect. Nga linga respect makasi. Ngai muto ayibinga na ko pardonner vite. Mais muto yo manquer nga respect na yinaka parce que nga c'est pas l'artiste qui vous a manqué, ils ont ba fanatique. Kasi ba fan wana nga na yina faire te. Na boko lo makambu na ye mulai po bangonde ba fan na ye ba mabe. Ah oui. Nga na lobaki ngana bi na lobi te ke ba golanya so ba zoba. E ba zoba ba se belé. Oh ya mayele bate ya bango. Ya moni na koma makambu na ye na lobi na nga passa vite. Na souhaité bonne chance ma beni na sali. To chité to ke makambu c'est tout. Non mais le coup la poulu tout fait le coup la. Ngai na bomba raté. Nga na zaka rankini ndo moninga. Oh. Oui. Yoka mwana nzabi. Na muto asalinga yoka na muto asalinga mabe. Oh choc. Bo finelinga mama. Et puis na ba bêtise. Maman na nga za na se ya mabele. Bili ko sana ba mama te. Donc babiloko e chokaka nga vraiment na garda rankini. Na conscience. Et puis na lakela bango mabe. Pe ezwa ba misusu déjà. Ezwa ba gola misusu. Ben oui, na lakela bango mabe. Moko asenga nga pardon. Gola moko abenga singa pardon. Asenga pardon ko. Akomeli nga okomela obenga te akomeli. Ouais, na ebaki te na hôtel émission, mama Samsung tona bango, mameli bangi, baye baloba ba n'importe menga mona na ndé émission na mona pas Sophie. Mais non banana ko finga mutu. La éducation na ndeni. Mutu asalinga rien. Mona faire to be bana tête on a problème te. Ana na télévision, faire yo boy. Ah, et ben ndeni. Nga na pesa ikaka conseil. Le conseil la pesa rendre le faire makam. Marteau chité était chargé à Masolo. Mais si il a tellement moi bien, mon temps tout ça émission lobby, moto balinga ka, batia ka na télévision, té batia ka na mission. Té conseil on est d'aller na makambalo ba na télévision, journaliste a posé la question, biso qui ponanga. Il fallait qui allo baboy. A sala boy. Na lobi mabete na corriger kakati. Et ba conseil musu sur tout. Mon na ya en face il na ko lobela. Ce qui est arrivé le lot parce que je ne vais pas vraiment pour tout ce qu'il y a moi trop, mais ce qui est arrivé le lot qui est fait rigoler dans le programme, mais il y a des petits propos. Non, il y a quoi? Là, qui était point. Là, le problème n'a fait été. Est-ce que vous avez un affrontement, on a un fanatique au Bosonaka, il y a pas comprendre pas. Nalinga kabangote, ba fan on a ma bé. Mais il faut pas faire un volume ici. Avant ce qui fait à Bengissi, avant il y a un volume ici. N'a pas faire donc nan. Mais bah oui, bah c'est un bah manque qui on a fait un pardon attends à sélection du corona podium. Il y a des limbi sabiso. C'est pas guité. Bon. OK. Non, que pour la faire là, que pour la bangote. La musique tout ça là, on sait que ça va fanatique. Et on va faire on va finir ba fan ba belé na mukili. Ba fan ba belé. Non, ba qui na venir rankine hein. Ça va rankine là ici. Na batu mabe. OK. Mais ce que c'est nous pardon, salima do senga pardon quand des zamba ba la limbisina. Mais ce qui n'a no sengi pardon te yebaka ka keto ezali. Na bon. Un goulot moko asenga pardon là, cela veut dire. Asenga pas pour tout le monde. Moko ka ye mo. Asenga comme na yemo. Ami longola pas mona ki makamnya na vie au marché le foot. O le kayezu. Les kayezu. Ce qui n'a laquelle yo soyo, le mot sala nga rien. Mais ce qui est salé le coup est singa passe ngana lobi na misi ma loba là. Moki le sama ali loba papa. Papa Miyake, je pense que yo mo ko signifier lobi pesara conseil pour donc clôturer 6 jours rapidement. Lelo eno ko dino c'est que la na musique à faire. C'est un bon chanteur, plein de charme. Pas un grand chanteur. C'est comme un polémique ya ngana lobi c'est un bon chanteur. Mais qui sango kaka. Pour la Bodiga et loko il faut ça sur polémique. Non. Tant lobby, un grand chanteur. Moyen a bien eu mon fils la télévision, ils étaient dans le bureau là yo. Mais oh yo papa lobby quand même. Yo kaka kale qui ça. Plein de charme. Les na lobby on te tient dans le bango. Non. Ah oui. C'est un bon chanteur. Avec beaucoup de qualités. Oui, il danse bien, il chante bien. Lelo la musique la biso lelo.
tant aux hommes on a balé que ben c'est la musique bah ça la plus fierté la musique la musique na yo moko lokola doyen lokola kutu au milieu de la rani na kati na ba sa fierté ba sa rotanga ba fait belete minorité de ba ça la succès majorité marato et ba ça la musique a bien les petits petits dans là ils non subi ça va la musique a bongo l'animation est là ben au sali le couteau rien le couteau vandi kaka biso to ke lukolo mbongo na ba moi yo pe ba pe ça yo a sens la musique ils accompagnent la conseil mais oui il faut que vous la peut valable maloba na mélodie même ata petit nango mususu nani Gaze Mawete Gaze Mawete oui ça va Magali Garvey ah bien été et puis Gali Garvey j'ai monné dans des Gali kobi misanga mabete pour na tala ba télévision na biso mingi te ma bo beli na bien côté au kasala ça la semblant ah yaye ah walo baze to lingaka ngo kaka bongo mboka feli nini boy oui si bon sa musique est bien par conseil c'est bon soko beta maloba kitoko mama kitoko c'est bon mais soko beta no ya kitoko te car ba bêtise est bien la kati excusez-moi na clip bon à télévision la monnaie ba comme Gaze Fabulous ouais mais visage est longi na qualité na mémoire na qualité faut son ata la source pour na iba la nzela boy na ko le kai Gaze Fabulous mais combo na ibi so na bi combo na ibi te lokuta na ba kande ba chaka ya mo che au moni ba clip musique congolaise ba ki pe moi li souvent muke ça va. Voilà, on peut bien qu'on doit clôturer déjà. Les lots, on a 4 musique congolaise. Les lots, comment moins rare. Tout le monde qui va musicien, parce qu'il a moins de problème. Et après, il va se réconcilier. Et puis, il va zone si pensa affection. N'est-ce pas qui dit bosso. Et l'autre, on a Fabregas, Maïs, soit appelé Moko Balé qui n'a eu. C'est bon, on a petit dans la depuis. C'est bon. Ici, par contre, pensa. La CP là qui m'a cassé. La réconciliation là-bas. La CP là qui m'a cassé. Et là, on peut la zone lingal sous. Fabregas na Ibrator. Vous allez qui va master. Bon, la nini. Bah, tu 20 millions de dollars. Mais vous avez là. Bon, tika babiloko. On est dans la tinati. On a feinte. On a feinte. Voilà, elle a rejeté. Bah, ce qu'on a raté. Feinte par rapport à quoi? Ok. Babiloko, on est dans la tinati. Ngai na kosangisa bango Fabregas. Bango tout le monde. On le bien, on a télévision. Bah, petit na ngai. Bango mo passe basa ba yebi. Iboato na sola na très bien lisusu. Donc na kokuta ni sapenda bango bona sangisa ba bo sala logo mo bo imba mi mbale bo bimisa. Na mutu na mutatika na okasa. On est aux la médiation rejouer tous les impositions. Kaka ndongo lobi wana. Na ko imposer te na za ya mais ba mikolo. Ba na mikete na ko imposer so ba minere. Ba tata mi binwane si ba boti ban. Na ko ne ko imposer bango. Non, bah, il oh, bah, ça, mais on peut faire conseil. Bah, yokanga. Bah, petit na bah, yokanga. Bah, linganga. Voilà, on a déjà clôturé. Il y a Fabregas Masco également qui va faire son concert à la Katia Kassou. Mais Fabregas, c'est là qu'on a mon bon départ là, yo. Comme moi. Pour Annie. Ça va quand même aux alagis na yoti. À combien? À combien moi gonflé quoi. Ah, c'est plaidé. Mais dans la zone mona. La zone na liswalo. Ah, c'est ça. Aux amona mayele. La liswa mokolo. Mais zonga dengo za la resalo bien. Pour bato belé, bazana ba succès, ba ina bango te po musique na e baby no ba ina bango pona orgueil, pona makamoko boy mutaba ça to pour gay. A gonfler. Ba inu. C'est ça. Il faut que ça simple comme Yano Miyage. Moyebi monene. Mais Mikumi sera mingi. Dans Mikumi sera te. Na lobby réalité. Comme Mikumi sera na leki bango bani wate. Nga wana na kosa ngote. Wana mukinde boye bisanga. Mais nga moko na miyebi. Faut muto miyebaka. Faut muto miyebate se koza na libungi. Ça na libungi. Voilà, si pour lancer un message pour un concert y qui non, je pense que essayer de conseil peut besoin le canon rapidement mais message pour un concert y qui n'a eu Fabregas mais soit dans la occasion des parents.
Ça était pas ma takate, ça y a libungi. Zela oso kenda, est-ce qu'il y a venir ezali? Ba, oya bayebi kope satoli. Baya kope sanango Fabregas. Et c'est dans l'obagi. Ba kope satoli, na makam na lobi. Voilà, là on clôture déjà. Un message clé dans votre balandi. Bicho et plutôt comme. Na boka na no mabanga. Mabanga kope na boka nga ba tebele te po ba tinga ye logo te ni te ka libanga téléphone mais miaka na yo ka to pe sangani. OK. Hein? Ba na bandi na Mputu toza na Londres. Nazomona ba masa nanga Gauthier Wasenga à Londres et puis Billy Star Chimba Mabila à Londres. Bon, bah on a pas quitté pour comprendre parce que zo yate. Nazo de énergie pour rien. La Kenya France. La France a mon bongo ka mutu moko chabalo quoi na ba masa. Mais na ba vie vient nga jiri ko na tika côté. Lidjon Fumu. Et puis Roger Niwa Kiangana. Bon, soki tokiti na Kenya nazomona bongo pire petit na ngai mutu ambongo Kelvis Nkoi to benga la to sora Jules Sana na asikala mingi te na koya ba kote wana nazomona kaka na Facebook ndenge ozo produire quoi esengo ya trop na Kinshasa nazomona vient nanga Georges Koshi coup de gaz le bourgeois de Montfleury sans oublier Luc Lukasi motema ya mère Jetou maman na biso ya avocate na kimi toza suna Chako Kuburi Jean-Pierre Ilaka akili mwa bato aze belé nazomona lisusu nani vient nanga oh là là, JC Omesumbu Motona Boania JC Omesumbu Mangokoto mon grand frère Nanyo Sozo Sala Pona Bana Viva. Donc c'est un peu ça la bosanité masananga oh yasa papa Botio joli ya ngwana misa na bosani pe soute John Amaro Fulangenge NDM autorité morale. La bossani binote. La bossani te petit nanga Wangler. Les grands acteurs, hein. To sali moi. Et loko moko egobi makalate bo otalango. So ba ye Bruxelles. Pour faut ba sala ba mix mambutu kuna na Bruxelles. Bo olandango ngape na na kati. Leki ya soleil wanga. La bossani te masananga soleil, na pesi opembote. Ainsi que Fali Poupa. Moi, petit n'a pas de mingi. Mon Fali, respect à Pessanga, on a fonctionné là. Il est très poli à reconnaître Rabayaya malgré grandeur naïe. Pour Fali, à quoi Moutoumounen, on s'est acheté. Moutoumounen. Ngaï, le roi a complexité. Na loba vérité. Et on a lobby. Mais ça fait qu'on a un complexe. D'abord, si on a un complexe, autant même pas combat Fali au loba. Moi, c'est dans le loba pour un complexe. C'est un normal. Lobby n'a pas de coma, pétant super à leka. On ne sait jamais pour vivre, nous avons besoin de Marambutu. C'est ça. Voilà, on était là avec Pompom Miyake, lui qui fait partie de la tête de Bana Viva. Déjà, il a groupé en Méné. Super, on va chanson et belé parce qu'il y a l'album Mégali toujours là. Bon, il y a une plateforme, hein. Et un moment, il y a un qui quitte. Titre là, il y a une nostalgie. Bon, il y a une nuance, va devoir ma PC. Bon, l'andango. Voilà, merci beaucoup. Et puis, le bon ça n'a été. Sony Richi. On va dire que c'est Jancy. Tu es un peu maman. Jancy, maman. Le commis. Sony, papa. Tu m'as trompé, Richi. Tu m'as trahi, Sony. Et le bon amour t'aima. Naembeli Sony Richi, Fukushima, Switzerland, Koko ya Japon. Grand sapeur maningane ko loba te. Mutu moko akanga na ye munoko pe aza na mbongo. Ebele ba na poto ba na biloko te neti ba ingambe ya putu na Lyon.
place tozali awa ya Ngambe ya Mputu ye pe aza na ba donc tokoloba nyonso te mpo bajaloux mpe bayali me aza na bamakambo na kini okopani ye akoyani kini maboko pamba akiti auti pota ye mpe ya kini maboko pamba mais ekotisa ezali awa na kini donc Soni Richi na yembeli ye grand frère propre yaoyo yango nabosani te oncle na nga Jiklo Njili na Paris ye autaki kozika na makolo nzambe aza bolingo asikaki makasi obika mikili sikoyo ça va epe nzambe abatela oncle kutu oza no guéri déjà noko na ngai nzambe apambola Jiklo Njili motema Hélène Malila. Ok, voilà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ouais, on va aboyer à la invitation, au moins que la salle va programme. Voilà, on était là avec Pompo Miyake, comme je l'ai dit tantôt, c'est un musicien au sein du groupe Bana Viva, donc il y a ça l'a fait bien côté, et puis bon, on est sur le ensemble, ça m'a bien. Je pense que la programme de la mission de Salaka et Zama Robert et la Bishop et notre tournoi une fois de plus, n'est pour la mission Robert et la Bishop. Je tiens à remercier comme ça à toutes ces personnes qui nous ont suivi bien l'affaire. Vraiment, je vous dis un grand merci. Merci à Arnaud, à tout le monde qui était derrière la caméra. Merci également au général manager Clovis Filpa, voilà, maman Doris Filpa également, à toute la famille Filpa, la Pessimouté, particulièrement na papa Guilain Filpa, AG à Stade de Marseille également, tout Balingarabiso, là je dis un grand merci comme ça au vice-bourgmestre de la communauté, maître Isaac Monkenditi Chimbi également, à Christian Nicolas Sikata Papa à Paris, Sam Koukou, le nécessaire, Moté na Wabisiko Domi, et Moté na Batou Ebele, Barabiso Vodi Kabou pour les managers, Moté na Jivasi Matono na kati ya Bundes, papa Motoka Peras na kati ya Bundes également, maman Magi Matono na kati ya Bundes également. Et bon ça n'a raté. Na batu ba rabo epele ba za Arabiso, là tout le monde se fait si bon na batu ba Arabiso dans l'ensemble Pakim des également na kati ya Paris, Junior moi na kati ya États-Unis d'Amérique, Mbote na Kale ya Mboka na kati ya États-Unis d'Amérique également. Là comment on est prochainement avec une bonne micro et la portée. Bye bye. Bye bye.